Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Forum sur engagement ya ba diaspora congolaise pour le développement et la lutte contre la pauvreté na RDC ezali lancé na chef de l'État Milulu oyo ezui 2 jours eza pona koluka implication ya diaspora ya RDC na développement ya mboka na biso. Procès ya ba chinois prostitués oyo bakangamaki na Kinshasa ezokoba na tribunal de grande instance ya Gombe. Lelo mokili célébrer journée mondiale d'information européenne sur antibiotiques. Ba détail tout de suite na édition na biso lelo on a zene semo mingi ya ko présenter les bino. Mbote, merci na fidélité et confiance pour Mission Européen Sabiso pour t'informer bien toujours d'une manière très professionnelle. L'édition à l'Ele Bandi, Tikato Fongola Yango, n'a parlé du peuple, le chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde a s'est présenté les lots pour répondre à la question. Il y a des parlementaires, na Itali Bongo, projet de loi de finances exercice 2022, où a déposé qui paie à présenter qui me colle les kits. Très prochainement, on a plus de détails pour na so ekosalema kuna na paye du peuple mokolo ya lelo. Tolobia les bandeli, président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé forum sur engagement ya ba diaspora congolaise pour le développement et la lutte contre la pauvreté a mboka na biso et salemaki lobi pe mokona lelo et les kanaki ndenge nini image et commentaire. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé mercredi 17 novembre 2021 forum sur l'engagement et la diaspora congolaise pour le développement et la lutte contre la pauvreté en République démocratique du Congo. Bassis yango ya 2 jours et zali ko salema na ville province de Kinshasa, capitale ya RDC, précisément la commune ya Gombe. Premier ministre Jean-Michel Samalukonde et président ya Sénat, les sous-ba membres et ya gouvernement, bazo qui part na cérémonie d'ouverture yango. Organisé na ministre des Affaires étrangères, conseiller spécial ya chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté, en collaboration avec l'Organisation internationale pour l'immigration. Forum yango ezali ko réunir d'une part ba membres ba représentants congolais de la diaspora et d'autre part ba autorités congolaises autour ya débat républicain o ezali ko salema na thème lokola apport ya diaspora congolaise na développement ya RDC na contexte socio-politique et économique actuel marqué na amélioration considérable ya climat des affaires au président Félix Tshisekedi aye nango. Plusieurs personnalités ya monde des affaires pe entrepreneurs bazali kozwa part na basis yango o ezali bongo ya mouvement diplomatique pe associatif ya ba partenaires techniques pe financiers wapi bazali ko échanger pendant 2 jours autour ya diaspora congolaise acteurs de développement et de la lutte contre la pauvreté na RDC. Forum yango ezali projet moko ezali ko viser ko renforcer dialogue économique na ba diaspora cadre finalisé constitution et fonds d'investissement na même ordre du dé mesures d'accompagnement ni pe ba initiative ni pour que ba diaspora ba ko investir suffisamment na RDC pour que mboka na biso se développer bango pe ba sala mosala na maloba la chef de l'État a encouragé ki ba diaspora ba continuer ko sala ndenge ba sala ka déjà ko talisa ke ba diaspora ba sungaka bandeko mingi na kati ya mboka pe lisusu boye esengeli ba sala yango ndenge ba sala rapona ba famille pe ba proche na bango ba sala yango pona mboka gouvernement etie loboko na mesa pe na ko soutenir misala na bango en fait ba sala parmi ba terre ya développement na mboka na biso toko kanisa ke ba sis oyo et kobota eloko ya malonga pour que ba diaspora ba ya ko investir na kati ya République démocratique du Congo Kinshasa et l'équipe partout. Toujours à la parole du peuple, wapi ba parlementaire congolais va adopter qui pour la 12e fois projet de loi portant progression et état de siège dans la province Nord qui vous paye Touri et ça la machine image fait commentaire. Assemblée nationale a adopté mercredi 17 novembre dernier 12e prorogation état de siège dans la province Ituri et Nord Kivu. 287 députés bazo qui part na plénière yango wapi 285 bavotaki oui P3
bavotaki non na 4 abstentions. Kasi boyeba que ba député à Nord Kivu pe Ituri bazwaki parte na vote ya 12e prorogation oyo uta 1er novembre bango ba suspendaki participation na bango na ba plénière ya semaine nationale bango bazali ko protester contre 11e réduction ya mesure yango sans ko évaluer ba réalisation au état de siège sali déjà na boyeba bazali ko exiger lisusu démission ya ministre ya défense PD gouverneur militaire wana po bango batalisi ke ba massacre ezali ko se poursuivre en dépit ya mesure o ezomaka wuta mois de mai dernier bazali ko estimer que ba résultat ezali palpable te prorogation euti ko salema yango ezali pour la 15 jours du 19 novembre pe ekozwa fin le 3 décembre prochain boyeba que texte ya 12e prorogation état de siège epesamaki na Sénat oyo pe mokolo lelo bazali ko examiner yango pour que bango pe na ngambo na bango ba adopter projet de loi portant prorogation pour la 12e fois état de siège kasi bobo sanate que ba élu du peuple na koluka na bango ba kutanaki na président de la République mokolo ya lobi wapi ba pesa ki ye makanisi na bango koloba que bazali na posa évaluation et salema pe lisusu ba ye ba nini esalemi nini esengelaki esalema nani esalemi te au lieu que ba continuer ko prorogaka état de siège chaque fois na boye chef de l'état ayokaki bango pe andimaki ko salela makanisi na bango donc affaire yango etikali à suivre Kinshasa et l'équipe partout. Donc, dans l'Est démocratique du Congo, encore 7 civils tués lors de la bataille qui a ADF ou Esalemaki na Beni. Nathan Siata a plus de détails. Au moins 7 civils babomi bango na double attaque moka attribué na ba combattant allié démocratique Fox ya ADF na butu ya mercredi totane la tongo ya jeudi 18 novembre 2021 na ba village Kisanga pe Mavugu où ezali situé na chefferie ya Bachu na sud ya territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Première attaque evisaki bongo village ya Kisanga awa 3 personnes na kati na bango mwasi moko nde bazalaki exécuté na ba arme blanche à partir ya 21h heure locale ndenge bazali ko témoigner awa na presse locale na rapporteur ya société civile ya Bachu Kamala Chongo. Non loin na yango village moko voisin na bango na kombo ya Mavugu kuna nde 4 corps ezalaki découvert bokolo ya lelo jeudi na tongo na population oyo bandai ko effectuer fouille na bango na zone wana attaque yango esalemaki bilan ekoki ko s'alourdir po ete banzoto ebele tope batu ebele ba répondre te na appel ndenge ba indiqué na même source. Ezali nyem attaque na Bachu oyo ezali kosala ba victime ebele depuis jeudi 11 novembre plus de 38 corps ya ba civil oyo ba bomaki bango na ba rebelle ougandais ADF ezalaki retrouvé na village ya Kisunga pe na Graben ba mort oyo enregistré na Beni en dépit il y a état de siège aux alaka décrété na région depuis mai leki kasi bato bazali ko continuer ko kufa na déclaration moko esalemaki moko le mercredi ba député nationaux élus ya Nord Kivu pe ya Ituri ba indiqué que attaque ya semaine eleki na Kisunga pe na Kamwanga ezali toujours na kati ya chefferie ya Bachu esalaki 70 morts nyonso oyo na même contexte kaka ya état de siège oyo ezali censé commettre fin na insécurité na partie est ya République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Soni pe mawa procès ya ba chinois o bazali ko sala prostitution anamboka na biso ezali ko koba na tribunal ya grande instance ya Gombe. Natasha ta témoin événement. Raison moko ya ba prostituées chinoises ezalaki démantelé awa na Kinshasa à peu près 30 prostituées chinoises na kati na bango ba chinois pe ba congolais ba kangamaki pe bazalaki conduit na tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe o ekutu bazali ko sambisa bango déjà en procédure de flagrance. Selon officier du ministère public abiba jeune fille oyo ba yaki d'abord awa na République démocratique du Congo illégalement pe bazali logé na hôtel moko ezali situé na avenue Oranger numéro 4. Toujours selon l'organe et la loi, ba jeune fille oyo bazali ko se livrer na prostitution sous exploitation ya sujet chinois moko oyo azali responsable ya hôtel oyo esika a loger bango. Ba prostituée oyo nyonso bazalaki bongo aider na sujet moko congolais fonctionnaire ya l'état oyo kutu a délivré ki bango ba faux document pour na faciliter bango séjour awa na Kinshasa. Na bongo parmi ba infraction ezali retenu na charge ya ba prévenu oyo ezali bongo séjour illégal
ba faux et usage de faux pe lisusu proxénétisme na charge ya responsable ya hôtel Oyo. Procès et fongamaki mokolo ya mardi 16 novembre 2021 pe instruction nango et continue ki ti mokolo ya lobi mercredi 17 novembre 2021. Tribunal azali kozela plusieurs témoins pe ba renseignants na bongo lisusu ba différents prévenus. Ezali pe lisusu na ba déposition Oyo et yambamaki na tribunal ya ba fille Oyo bazalaki conduite na ba endroit tel que Cité du Fleuve pe ba hôtel mususu luxueux ya capitale congolaise auprès ya ba partenaire na bango. Affaire Oyo ezali ko continuer ti mokolo ya lelo jeudi 18 novembre 2021. Lobby audience et sila ki boutou à partir ya ba 23h pe lelo instruction ezali ko continuer à l'égard ya ba prévenu Oyo. Pe lisusu plaidoirie et ko salema ndenge maître Junior Kaninda avocat ya fonctionnaire de l'État prévenu na kati ya lisolo Oyo alobaki. En tout cas, toko senga na bakonzi ya mboka ba chama yele pona ba chinois Oyo bazala puni selon ba loi na biso. Peut-être toyebi ete mboka na biso jusque là et autorisé na nous te prostitution na mboka Oyo po toyebi période moko général Kasongo akangaka ba fille ebele côté ya lemba super par rapport ya phénomène ujana. Donc toyebi ke biso ba chinois ton bayaka na mboka Oyo mingi bayaka pona masolo ya kotonga misusu bayela ba commerce na bango kasi Oyo ekomi ya kichel. Donc ba congolais bokomi ko bangisa biso donc ba fille ya Kinshasa bo sepena bango suste bo soto osaya bo keiti na ba chinois alors que bazala pe plan na sima ko kamwa Kinshasa et l'équipe partout. Mosungia ba Congolais Beltesco a tcheli bino le susu ba chips pour la mikolo pe bana surtout na période ya ba classe Oyo sombela mwana na yo chips oyo salemi bon na Beltesco ezote kama partout pe eza de bonne qualité. Toujours na souci ya kosunga ba Congolais na kopesa bango ba produit ya qualité supérieure nzambe na bango nyonso société Beltesco aye lisusu na ba produit ya sika tunanga nini snacks boom pe snacks crustos Oyo ezali bongo ba chips Oyo Beltesco atie na marché mikolo Oyo ezali na gumoko ya kosakana te yoka eza na goût ya tomate épicée ndeti Oyo bozali komona pe Oyo mususu ezali na goût ya fromage pe Oyo etikali yango nde ezali na goût ya nguba ezali elengi moko bondimela ngai meka papa mama okokangama kutu ezali biloko ya kitoko ya kosombela bana surtout na ba période Oyo ya classe chips Oyo eko permettre na bana na yo baza en forme banda ba cours na bango ndimelanga okopesa nga raison pour goût Oyo ezali awa somo Beltesco na bolinga za kango na ba consommateur na ye aye lisusu obimisa ba produit kitoko pona kosepelisa bana na biso tala bana bazungi kelasi na récréation esengeli mwana lia yoloka malunga ni na golia ezali ba snack Oyo ya Beltesco Oyo ebimisi Oyo ezali koliama kitoko makasi dakisa tozana ba croutos Oyo ezali na goût ya fromage na goût ya nguba tozana ba boom Oyo ezali na goût ya tomate épicée na goût ya fromage nyonso ezali ba produit Beltesco Oyo moi na kata mesa Oyo que variété ya ba goût Oyo ezali kopesa posa kitoko ya kolia lisusu ozali kolia kitoko ezali kobakisa ozali kolia elenge ezali kobakisa ozali kolia goût ezali komata yango babenga yango croutos yango babenga yango boom yali kosala ke qualité ezali kosala différence na Beltesco biso toyoka wana poto sunga poto créer appétit de consommation na bino ba consommateur ezali kotekama partout na bawenze nyonso ya ville ya Kinshasa na ba boutique ya mike ya kona bino oza mobimba kasi yebela toujours vérifiaka logo ya Beltesco mopanzi nango po soki logo ya Beltesco ezali te seke ezali mbata kasi Oyo ezali na logo ya Beltesco yangwana nde ba snacks Oyo Beltesco atie na marché pona kosunga peuple congolais po yebi ye musala na ye ezali kaka ko servir peuple congolais na ba produit ya qualité supérieure pona santé kitoko. Kinshasa et l'équipe partout. Tolobert les bandes de l'école, l'homme qui les a célébré journée mondiale européenne sur les antibiotiques, ben information nini et seigneur l'ozoa sur ben antibiotiques pe ba conséquences non dans autres monto image fait commentaire. Le 18 novembre chaque année, Moukili célèbre la Journée européenne d'information sur les antibiotiques. Journée européenne d'information sur les antibiotiques. Et ça, les marques, tout pays célébrer chaque année le 18 novembre, pays en pour nous corréler
pays ebele na o etali information sur les antibiotiques. Initiative yango ezalaka lancée pour informer grand public pe ba professionnels de santé sur risque o ezali le plus important lié na usage inapproprié ya ba antibiotiques ba données les plus récentes ezali confirmé na ba nombre croissant de patients infectés na ba bactéries résistantes suite ya komelaka ba antibiotiques. Résistance aux antibiotiques est constituée menace moko majeure pour la santé. Na ba année 2000, France est le premier pays européen en termes de consommation d'antibiotiques. Pays sous le premier pays où le phénomène de résistance bactérienne est observé. Action ya pouvoir public et qui commettre en place na France ndenge pona koluka kotika komelaka ba antibiotiques pe qui kosala que France ezonga sima na ba pays oyo bazaki na ba bactéries oyo babande kokufa te mais ezalaki bongo 30% au-dessus de la moyenne ya ba pays européens et consommaka 3 fois plus d'antibiotiques que ba pays européens le moins prescripteurs. Na boye campagne de sensibilisation et ça les manka pour na maintenir des croissances wana pour na koluka ndenge nini kopekisa bato bamelaka ba antibiotique bimela surtout na problème oyo automédication ezali mabe makasi komelaka à tout moment ba antibiotique parce que kisi na kati na yango ezali na ba effet oyo ekoki pe kosala mabe soki pe eleki ebele po baloba tout excès nuit. Donc ezali très important na cadre ya journal eloko yeba nini komela pe nini komela te le mieux à faire soki oyo ki mabe moko kende komona médecin na yo koluka te omela makisi na ndenge na yo pour le plus ozomela ba antibiotique le plus pe ozoboma anticorps to pe nzoto na yo. Journal elo ezali interpellation surtout na ba mama oyo ba mesana kopesa bana bakisi osala médecine te oyebi mwana na yo bien ezali mabe makasi po okoki koboma ye na kisi po kisi soki eleki ebele na nzoto ekomaka poison yoka pe yeba ke ezali mabe makasi. Donc le plus important ezali soki mwana beli ki mambango epa médecin na ye po ayeba nini penza azobela pe ayeba kisi nini kopesa ye komela bimela te po eza mabe makasi. Kinshasa eleki partout. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité en continu. Kasina Ningala, to propose toujours ba émission ya kitoko ya siki ba analyse politique pe bongo na bongo awa tozui bongo extrait émission kindoki politique pe bitambola tamboriza déjà en ligne. Visitez Kasikobo Sanate comme s'abonner. Mon mboka Joseph Ngo te rappelle que vous êtes membre communicateur ya MLC moko ya bai MLC oza na kati ya union sacrée lelo bandeko ya bloc patriotique batambola ki le samedi passé tout le monde bon na balabala ya mboto ke mosika lolenge kani ojija ki marche wana non na sepela ki parce que la démocratie vit ouais c'est que la démocratie faut qu'elle doit s'exprimer parmi l'article la liboso de la constitution la liberté d'expression est garantie au Congo la sepeli. Il y a des gens aujourd'hui qui estiment que beaucoup créer former bloc mongo pour combattre ba cause mongo ba justice ba juger pour na bango que c'est et ça noble. Pourquoi pas? Non, moi j'ai apprécié na mona qui peut ba tambola qui j'ai senti que ba tambola qui parce que na bateau la population. Oui, j'ai vu les cadres ya monene année passée, il y a régime passé bandima qui kokita parce que na nzela c'est un bon exercice, c'est pas mauvais. Vous pensez que biloko nyonso bango baza ko revendiquer ba revendication na bango eza valable lelo alors que déjà mon mboka Denis Kadima bandi mosala est-ce que auto kanisa que ba retrouver gain de cause alors que ba bandi ko tambola ba projeter le sous sitting moko jeudi le 20 pe le sous marche mon sous kanti que makambo nyonso bazo sala démarche bazo sala et ko aboutir on a quelque chose. L'entêtement est diabolique. Surtout lingi penda Congo et que tout monique ba marche na bango comme ko dessus ça je parle moi pour amour à Congo ba marche encore comme ko penda dessus sur biso surtout en union ça tout le monde penda que bato ba ko kitana nzela Kinshasa penda paralyser 1 million 2 millions hein entre protéger Kadima na ko tala venir en boka on peut être obligé de venir reparler
Mais ceux qui vont réussir, il faut autant mieux laisser Kadima partir. Au moins, la marche, la manifestation opposition, la démocratie, il faut battre le pouvoir bandi makango. Parce que interpeller Bino. Comprendre? Bon, ça la bien. Parce qu'en voulant faire le bien, parce que la matière à Kokita. Là, on va dire que, bon, attends, le peuple en rame, ça va quand tu vraiment. Bon, tu as besoin d'argument. Comprendre? Bon, quand tu as besoin d'argument, en agissant bien. C'est tout. Et non, à quoi qu'on va la lacrymogène, qu'on finga bango, tel, faille, le coup, tu as finga kabila, ça c'était un passe-temps. Ce sont les alliances politiques. Vous pensez que c'est une force pour déstabiliser l'Union sacrée? Il y a d'autres autres là. Ceux qui vraiment vont constituer force, pourquoi pas travailler, les écouter? Ceux qui vont constituer force. Mais ceux qui paient que, va constituer force, on a un bisou pour imposer, on a démocratie. Si vous réussissez à imposer vos voix, tout le monde maintenant que non, ville les a paralysés, Congo les a paralysés dans Batouana. Le président Félix n'a pas dit pourquoi l'Union sacrée est entêté et on continue de danser que eux estiment que tout ça dans l'erreur. Vous voyez? Donc, on les observe. Maintenant, si tu devant CENI, et vous est un peu compliqué parce que zone wana. Zone neutre. Binomo va violer qui le jour et retour à président. Malheureusement, surtout CENI, et la canaluni, on a que si il y a CENI d'aller inviolable, c'est qu'il y aura des échauffourées mkolwana. Et vous avez, je crains fort qu'il y ait des casses. Mais s'ils agissent, ils vont tambour na bango na moi mkwana consigne le soir respecter aucun drapeau, aucun effigie mon côté signe mon côté à parti. Tout ça c'est observer que c'est il y avait aucun mort dans la manifestation là. C'est quand même bien. Mais surtout ça union sacrée tout ça maintenant. Surtout l'accès de volonté na budget oyo. À prévoir un bon pour la première opération. 22 millions pour l'opération électorale. Mais mais quand même c'est un pas pour dire que vous avez déjà Belge balukata musuba changer biso cerveau basukola biso cerveau na kondana na bango te parce que biso ba congolais tozana moi tout finalement tout boli bisa na terre to linga bola mongo bazo sala biso te bomoni bino moko président Félix Aolité tozo finga e conséquence ko ya après na lobi bino moko kombi ki ensemble wana ezali na synergie basali coalition pour na effacer président na bino Félix bazo sala pour na bola mboka soki bo comprendre oui ngana ko passer message na bino na bomba te parce que balinga ko effacer na terrain ngone Kinshasa esika Félix Tshilombo botami akoli abeti merci na Félix Bonzeka na moni Félix Bonzeka oya zamongo basangu su Félix Bonzeka lobi président Félix akola bongo na ba caractère wana na Saint-Dominique wana babeta babal Félix Bonzeka merci na moni message na yo bato bali président Félix baebi akola bongo bien éduqué incarné ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba tout ça na liti awa na Kinshasa boko effacer ete to lobi to koloba vérité biso ba congolais to tourner page te na lobaki to sunga mona mboka soki ba kosala front na ville capitale biso toza ba premier militant auto robunda bitumba wana président Félix ana posa changement bon moni na lingana expliquer lelo bato bonaya ko taba secteur belé mais kotonga mboka ezana maloba te kotonga mboka ezana même un seul jour te non kotonga mboka ezwaka temps président Félix akotaki na pouvoir onde ko Joseph Kabila Kabange akotaki na système na ye président Félix Kabange alobaki président nani Joseph Kabila Kabange alobaka peso kazana 15 personnes mais Congo ezwa est là ou besoin changement aibi pourquoi loba na philosophie wana mibi baleka kebele lelo tokomi ko wanga na président Félix tokomi ko pakola makambo eza ete na makambo etali ba réseaux sociaux tokomi ko aménager makambo ebele non eza ba inoptisation na ba intoxication na lobaki to longola ngona mituna biso na lobaki bokomo na jamais ba égyptien likambo na bango bazui ba mixer na ba Brazzavillois non ba ko mélanger te ba ko discuter entre ba Maghreb Tunisien moko ta kolinga abebisa lokumu ba égyptien moko ta kolinga abebisa likambo ba malaisien non tous à la bato ba congolais to laver cerveau na biso soki toza na reproche na mona mboka président Félix ba caméra ezokita na terrain top Congo azoloba na sengeli ko inventer to loba na ba média président koyoka azango na mboka na kasi ba donner ko changer eloko ezozanga biso ezali biso moko koyeba ko effacer eloko mo bazo monter contre président na biso nazoloba bien awa ba base na nga ya mimoza wana bolobi PDG Dadi Lotutu
boza pour na président Félix na base wana ya ceinture verte na moni de bozo komelanga émission za tout le temps teka ya kosite bino na sepeli ke bozo landa ngai ba boss na ngai so bozo landa ngai dudu li passa boketsu na ke bozo landa na moi ba message na bino bolobi bozo tia ba base pour na président Félix na lingi pe marche ya ndeko Fayulu soki bolibo landa nga na ba accident na bango na ba lisanga bonganga na banani soki mukolo bakolobela guerre ya este ki balobeli makambo ya este zo uta wapi source nango za wapi basali montage wana marche ti bake na memo bake ko déposer na MONUSCO wana mukolo na bondima ke ba Fayulu baza ba vrai patriote. Toujours ici à Léona Sport, Lubumbashi Sport a gagné qui équipe il y a jeunesse sportive de Kinshasa un score il y a 2-0 et Salema Kindegeni Nathan Siata Azongi na Mubimba yango. Football Club Lubumbashi Sport a s'imposé largement devant formation à jeunesse sportive il y a Kinshasa JSK na score il y a 3-0. Ils allaient qui na match aller il y a 27e édition ya championnat national de football Ligue 1 au Betamaki Mokole à lobby mercredi 17 novembre 2021 na stade Mazembe na commune ya Kamalondo na Lubumbashi chef-lieu ya Okatanga. David Mwakusunde a fongola qui score na 11e minute avant que Prince Charles Moussans aya ko signé doublé na 18e minute pe na 73e minute. Grâce à la victoire Oyo Bakamikaze ba grimpé bongo na 9e place avec 11 points na 9 matchs aussi ba beti déjà tandis que JSK y azali bloqué na 10e place avec 10 points na 10 sorties aussi azali déjà. Mokole ya lelo jeudi 18 novembre 2021 programme calendrier ezali ko indiquer que 3 rencontres à na Kinshasa nde ko betama na stade des Martyrs Racing Club de Kinshasa RCK ya kokutana na Rangers. Bango bako s'affronter na ouverture avant que AC Kouya Sport aya koyamba bongo FC Saint-Eloi Lupopo ya Lubumbashi kasi na Mbujimai na stade ya Kashala Bonzola kuna nde formation ya Union Sportive ya Chinkuku ya Kanangande akoyamba AS Maniema Union ya Kindu. Kinshasa eleki partout. Les édition le 18 novembre 2021 on a zaki nestango mingi à représenter les bino merci l'équipe technique et rédactionnelle le saki Mosaki Toko na sima caméra tuzaki bongo na papa Timothée Kaembe Régé sima qui toujours na yemoko réalisation zaki na Tansia Tanga zaki accompagné na Peggy Ilunga coordination toujours il y a grand lieu à communication Jimmy Keti Manga merci mingi na bino baebolula kolanda biso partout dans le monde tolinga bino pe bino bo continuer au sa biso confiance pour informer bino et ça va devoir na biso qui met la moto na bino to kutani très prochainement bye magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no